Shalom, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend Herbe Hollanda. Bon, c'est un thème parce que si j'ai les lots, moi si j'ai mon makassi. Donc bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, ça dépend Herbe Hollanda. Hollanda émission, donc je suis vraiment très heureux de se retrouver devant vous. Donc pour te partager tout le monde qui a émission à Bisso. Donc, veuillez m'excuser, il fallait passer à 17h40, 17h40, 17h45. Bon, ben, je passais un petit peu tard. Donc, veuillez m'excuser. Donc, Nzamba Pambolabino. Donc, je me présente. Donc, je suis les frères Yvon, alias Mouyembi Simple Ankolo. Donc, on est allé Sirino. Nangai, donc Nzamba Pambola Bino Nyonstu, bon se retrouver donc beaucoup de salutations na mauvais zangu que le Seigneur te bénisse. Ma petite sœur Aurélie Biabia, donc que le Seigneur te bénisse ma petite sœur. Donc nous continuons notre sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet est vraiment merci ma sœur Zizo de Panama. Que le Seigneur te bénisse ma sœur. Donc les lots est vraiment un sujet très compliqué, mais ils ont vraiment compliqué parce que la Bible nous a dit dans le Matthieu 24 dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui viendront séduire les enfants de Dieu. Donc ou pas les enfants de Dieu, mais qui vont venir séduire Batou. Donc c'est un sujet vraiment to fongola vraiment mato indenge vient nga boke tu lo bara yambo bokota tout kanzamba Pambola Bino mais le to yembate parce que naza vraiment très sérieux malgré très sérieux même si la Bible nous dit soyez joyeux mais vraiment joyeux nanga kozana na vraiment na ki sérieux faut vraiment to solo là. Donc na pesi mbote na les prophètes Ézéchias beaucoup, donc les papas spirituels, donc papa prophète Ézéchias beaucoup, Motenayo Yangowana. Donc sans oublier, je voulais juste passer une information très rapidement. Les prophètes Ézéchias beaucoup, Azali prophète Moko Oyo, Azoko Sala rôle, il y a préfet de discipline pour tous les hommes de Dieu au Bazoko déroutés, au Bazo déconné dans le ministère. Les prophètes Ézéchias beaucoup aza préfet de discipline pour bazongaka bamekozonga na nzela. Donc je salue mon frère Dédé Leroy Manitou, que le Seigneur te bénisse mon frère. Donc sois béni. Donc voilà, je suis dans un parc pour préparer les binos, on a présenté bino voilà et émission. Et après na pesi mbote na ngai na tous les hommes de Dieu tout. Tous les hommes de Dieu, il y a Sérieux Boyebi, donc homme de Dieu Jean-Claude Moussengo, papa Jean-Claude Moussengo, donc Mbote Mingi, homme de Dieu Tanfumu, Mbote Mingi, après Mbote na le pasteur Alain Makanda, après Mbote na pasteur Nicolas Mayuba, Mbote Mingi, après Mbote na le pasteur Francis Lola, après Mbote na ba chantre tout bazo Hollanda vidéo na moment oyo. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est un sujet vraiment très sérieux. Donc l'obi na utaro publier vidéo moko bomonaki. Donc il y a prophète moko, un prophète qui s'appelle Jean Sinzambi. Alors ce prophète là, donc soi-disant un prophète. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets. Donc je vis ma sœur Nadine en ligne. Ma sœur Nadine, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse ma sœur. Sois bénie. Donc voilà. Donc, je crois que vous remarquez dans Facebook, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Bon, on a une photo. On a publié. Moi, si nanga, azana mot de passe nangai 2 fois. Il peut me publier en haut, 2 fois on peut me publier en haut. Donc, c'est la Facebook moko. Donc, le problème est que Mikolo utoleka oyo nazongela mo ba vidéo et belé ba sujet landalaki pour 7 ans de la fin. Donc, ba sujet vraiment landalaki. Donc, je crois, je suis sur Facebook. On est en 2019, hein, je suis sur Facebook.
Ça va faire. Maman Blandine. Oula, ma Blandine Faya depuis Angola. Donc, grande dame, je te salue. Sois bénie, ma Blandine Faya. Que le Seigneur te bénisse. Merci ma Blandine. Merci ma Blandine. Namoni ba cœur révélé. Naebika. Alingi ope mingi. Merci ma Blandine. Merci. Kalamingi te. Rendez-vous na Luanda. Que le Seigneur te bénisse ma Blandine. Donc, Nazongeli, merci ma sœur Paola Kalonji. Merci évangéliste Ntimba. Évangéliste Ntimba, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous remercier Batunions tout oyo. Bauti ko soutenir Libota Nangai, couple Nangai na ba prière. C'est la première fois que je présente vraiment nos problèmes. Hein. Je présente vraiment nos problèmes. On vient de passer un moment très difficile. Bon, comment mon Nangai, déjà bon mon qui est madame. Bon, on n'est pas obligé, voilà, il y a ça tout le temps, notre couple est sur Facebook, on n'est pas obligé. Mais le problème, que voilà, on est obligé de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle sur Facebook. Parce que bando qui écoute, continue Facebook, donc nous aussi, on était obligé de porter la bonne nouvelle sur Facebook. Donc, madame, nangai, c'est très rare. On était vraiment très combattus. Donc, nous remercier Bandeko Basungi Biso Panda. Un moment difficile. Donc, je remercie le prophète Ézéchias beaucoup dans ma prière. Je remercie maman Mireille Mbweso, la chanteuse Mireille Mbweso dans ma prière. Évangéliste Ntimba, que le Seigneur te bénisse dans ma prière. Nzambe Asali quand même Ngolo. Merci ma Blandine Faya, merci. Nous continuons quand même. Donc, tout ça qui est très combattu. Na famille nangai na libota nangai na couple nangai. Alors ba photo ba mona ki lobby, ezali ba photo, il y a un prophète, un soi-disant prophète qui s'appelle Jansi Nzambi. Alors nazo ko avertir bino na ba photo da publier ki lobby pour ces prophètes. Je vais fermer cette parenthèse mais j'ouvre une nouvelle parenthèse. Ma vidéo mo redo tambola siringai. Que moi sinanga sali ba voice moko boye tout ça nani nana siringai. Dans les 6 ans moi sinanga asala nanuba voice te. Dans les 6 ans que nous sommes ensemble à dékonana nous mukolo moko te. Alors un prophète oyo nazolo balabino, soi-disant prophète, il s'appelle le prophète Jansi Nzambi, c'est un faux prophète. C'est un impudique. Sobo beti na Facebook, prophète Jansi Nzambi. Il est tout le temps habillé na ba veste, na ba bilamba moko un peu très compliqué qui est très magique pour nous séduire ba femme bana basi. La dernière fois j'ai fait une vidéo pour vous les mamans, pour vous les femmes. Merci Ndeko Sophia Lukao. Merci Papa Pedro Kalumvudiko. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nalaka Kibino, mais malheureusement, il y a un peu de retard, mais bon, nous sommes là, on se comprend, voilà. L'air c'est l'air, mais bon, voilà, je suis là. Donc, Nazongeli, et ça a faux prophète, voilà. Donc, la dernière fois, dans cette vidéo en haut, pour le prophète, dans le bag, une photo naïe. Merci ma sœur, Maravilla de Jésus, donc de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Coucou ma sœur. Voilà. Donc, et ça lique. Couple nangai et tungi saminama kambuya minene. Oula, il y a beaucoup de dédicaces à bolimbisanga na banda koloba, mais je suis obligé de saluer quand même bande konanga bazana Facebook parce que tous ces ndeko qui soutiennent l'œuvre du Seigneur, je suis obligé de vous saluer. Je suis reconnaissant envers vous. Na ba salutation, na bino modo sala. Donc ma sœur Judith Kimbedi, oh ndeko Félix Zeno Mukini. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nana le maman moko na pesi mbo tete. Ma sœur FK maman sociale. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Je suis très joyeux. Merci. Je vous aime beaucoup. Hein. Merci. Nous continuons notre histoire. Donc, je suis sur Facebook il y a 9 ans, je crois. Il y a 9 ans. Et ça, na sœur mon côté oyo à Kolobanabino ou à Kolobanayon de Konanga na Facebook nanga na dragaye ou na lingaye. Atia commentaire na se. Je vous aime beaucoup, je vous respecte beaucoup.
je vois comment les femmes souffrent ici, dans le monde ou en Europe. Et ça linga très passi, et ça linga passi mingi. So bozomona moyembi na nkolo, c'est grâce à ba prière na bino. So bozomona moyembi na nkolo, c'est grâce ya bandeko na uti ko remercier. Évangéliste Nsimba, le prophète Ézéchias Mbuku, Maman Mireille Mboso, ba edengai par rapport à makamuna kute na ngona kati ya ndaku na ngai. Bandeko ba fongola matoi. Il y a un faux prophète qui s'appelle Jansi Nzambi. So beti na Facebook Jansi Nzambi. So ki oza na église ya prophète wana bima. So ki prophète wana si assembelela yo, loba na prophète wana a désenvoûté yo. C'est un prophète. Aza ba science occulte. C'est un prophète. Aza ba domination. C'est un prophète. Azo ko envoûté beaucoup de femmes sur Facebook. J'ouvre une parenthèse, je continue. Tozaki victime par prophète wana. Imagine prophète wana aye na kati ya ndaku nanga na kati ya couple nanga. Moi si nanga za moumbu nanga te, aza esclave nanga te. La soumission c'est bien, mais la soumission est comment te ke o comme contrôler ka moi si na yo mutu nyos to do solo la ka na ye mutu nyos to alia kini na sala kini nani nana. Non, la femme aza être moko semblable na biso. Aza être moko aza moumbu na biso te. De la photo yokana très bien na bandeko mibalo ba rolandanga o bazana basi na bango. Ba e bandenge ba ko vivre na basi na bango. Moi si aza être moko très cher. Tokotika laka toujours kolinga moi si jusqu'à ce que tokozonga na se mabele. Un d'abord so moi si te tokobota mate. Deux d'abord so sali erreur na moi si. Po yokana bien te na katandako okokufa. Po vina yo eza maboka nzambe eza pe na maboka moi si d'autre part. Ponza malobi na protéger mo mo po mi batela. So nzamba protéger mo yo pe na ndako yo kana bien te na moi si. Moi si pas ko boma yo. Donc eza parenthèse moko na fongoli parce que pona bandeko mibali ba comprendre que sengeli na biso to vanda bien na ba mama na biso na kata ndako to linga bango ndenge biso mo to milinga. Moi si nanga vous le savez. Elle est très aimable. Bon, on est partout. Pour biso na milieu la biso médiatique, en tout cas, to bombani. Même na ba bébé ozana, boyebi bango, boyebi la diva, maman Mokonzi, mutema na ngai, à sa place à bombata ça partout. Alors maman Zaki très libre. Parce que na Zaki na confiance na ye, makambo Zaki ebele. Oh Zaki, azana confiance na nga na confiance na ye. Le prophète est venu au Nazolo Banabino. Le prophète a yéna katanda comme un ami. Il y a moi sinanga. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je n'ai rien à cacher. Il faut la Banabino vérité. Parce que nous sommes au temps de la fin. Tous ces prophètes bazo déroutés. Tous ces prophètes bazo tengama. Na ben binoka soko moni mosa na nzamba tengami. Betaka moyembi simple enkolo tindelanga ba donner na ye. Prophète on so bo beti na Facebook na ye, mama titina. Et je t'aime beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Maman Titina, sois béni. Merci maman. Abandi ko solo la mwasi nanga. Prophète wana sengi mwasi nanga. Prophète wana zaki amina mwasi nanga. Prophète wana. Abandi mamo tinda ba message na mwasi nanga. Prophète wana directement. Alobi na mwasi nanga. Gazandoki. Atindi mwasi nanga. Salela ba voice. À envoûter moi si, à dominer moi si, à salir tout. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit Muyiba tazo yiba. Suka suka nango. Ba okangaye. Tous assurés bolandanga très attentivement. Évangéliste azawana na mona na likolo. Na likolo. Place ba batu bazo mona na likolo na mona. Il s'appelle évangéliste Nsimba. Makambu oe bandi banana ndaku nanga prophète a kotisi ba trouble a divisé. Vous savez je suis un homme. Merci pasteur depuis merci. Oui. Ma voix s'est tambouli. Je suis quelqu'un aujourd'hui. Na lo baba si j'ai belé mais bo sangisa un peu hein.
Bon, 500 MP vraiment, parce que je suis très joyeux, très heureux. Bon, 500 MP, mais na 500 vraiment, bah, si j'ai belé, na 500. Bon, de mon, on a changé, si j'ai tout ça, c'est pas de vertige, hein. C'est pas de qui peut les caisses, non, c'est pas ça. Mais tellement il y a beaucoup de problèmes, bah, si j'ai belé, mais bon, elle est très attentive à vraiment me suivre. Très attentive, vraiment. Je suis un homme. Naotikala, un homme. Mukolomo te bomo na ngai na telemi po na ko salir maman moko ya Facebook ou moi si nanga landa kulanga. Jamais je le ferai. Étant qu'homme de Dieu, jamais. Moi si nanga elle a été envoûtée par un prophète qui s'appelle Jansi Nzambi. Bobeta na Facebook. Le Messie a pris de zèle. Un faux prophète a pris de la grosse tête. Nakatanda kunanga, vous imaginez? Nakatanda kunanga, vous imaginez? Je paye les gaz, je paye l'électricité, je paye toutes les gaz, toutes les charges. Non, c'est pas parce que je m'énerve. Je m'énerve pas parce que non mais le frère Yvon moi il a bon terre mes abana veuillez m'excuser a pété un câble. Non, c'est pas ça. Mais le problème nazo kumisa nzambe parce que mbeto yanga na tika ki pendant du jour au jour pour natama bolongo lancé. Dieu a donné des résultats. Dieu m'a répondu. Prophète wana na eko kangaye na tongo ka lelo so na zolo banabino eza na serre nanga mo akomi kuta mina ngai comme na j'ai tout mais na oloba non na été pour fona bombe moi mke comme on j'ai tout na oloba pe ville avandité na oloba pe mboka avandité mais avandi quand même na Europe ka awa amoni ba photo na tiaki lobi pona prophète wana faux Jansi Nzambi abengi ngamba mo asengi ngami papa ya solo kasi ye prophète en kutu to yoka ikuta lingiku afiancé moi afiancé camarade na biso na kin a confiancé camarade na bino na kin nazana nini. Je ne le critique pas. C'est un homme, c'est un humain comme moi. Mais azo sala la musala nzambe ma be. Pasteur à côté na ligne nazo mona pasteur à côté na ligne azali juste aza pasteur na mboka la biso ni na Espagne. Papa, yo mto côté na ligne. Bah pasteur, il y a d'autres pasteurs et d'autres prophètes, ils font n'importe quoi. Tout sangisa ba pasteur nyos touté. Ba pasteur a solo bazali. Ba pasteur on peut bailler dans n'importe quoi, bazo ko salango. Les faux prophètes aussi bazali. Ba vrai prophète aussi bazali. Donc biso ndeba na nzambi obo se connecter na Facebook nanga, vous faites très attention à un prophète qui s'appelle Jansi Nzambi. Mama Mireille Mbweso, Nzamba pambola yo osunginga na ba prière mingi, ba résultat et mon ami. Que le Seigneur te bénisse. Mama Mireille Mbweso, yaya. Na lingyo mingi. Mukolo moko te na décevoir yo. So yo ki mutu alobi batongi yo non, loba mutu wana linga kabulanga la yo. Na yebi bola munini oyo salinga ye. Soyons reconnaissants na tiko salango te Mama Mireille Mbweso. Que le Seigneur te bénisse. Vidéo même comme à 2 heures du temps. Essayez bande kolanga boya sur Facebook de les partager pour bosunga communauté o nanu baza escroquer. O nanu ba envoûter bangote. O nanu ba dominer bangote. Et ça la bien. Le prophète est venu dans ma maison, dans ma famille, afin d'en Afrique na kin. So bo beti na Facebook comme on est Jansi Nzambi. Na tikeli temps mingi. Ce prophète a commencé à jouer nangai, à jouer même na libota nanga, à jouer même na mwasi nanga. Je vous le dis la vérité. Naza lokola frère, naza lokola pour l'instant nazo salela patience na kimia na bonzambe ndenge frère Mike Kalambai azo salela nini silence nae. Est-ce que si bon, je vais vous poser une question. Si bon mon frère Mike Kalambai azo finga ser peniel moi si nae mama ba nae si bon mona te. Mais combien de vidéos que vous avez vu la sœur Peniel a fait pour Mike Kalambai? Plein. Sœur Peniel a fait une vidéo belle pour notre frère Mike Kalambai. Moukolo mon côté botira la romona Mike Kalambai a répondu nani moi si nae Peniel. Vous savez pourquoi? Tangu basala ki o mubali obimaki liboso ya mwasi. Il faut ça nini o mema croix wana. Zalana ki mobilité. Ki mobilité. Il faut assumer quoi? Ba souffrance, ba difficulté. Tout ça. C'est que ça veut dire Dieu a donné toutes les responsabilités à un homme. Foutaranda kunayo, toutes les charges, beaucoup la bala nayo, s'occuper pena moi si nayo. Mon frère Mike Kalambai, atika la kofinga jamais. Akotika la kofinga jamais.
Sœur Peniel. Exemple, la Pessimino. Pareil, ça Ngai. Le prophète a envoyé maman Olga Obino Moyebi, la diva, maman Mokonzi, Bakombe, comme maman Gebele, parce que je l'aime beaucoup. Maman Bananga. Ça fait 6 ans. On a 6 enfants. Je vous dis la vérité, je vais étaler ma famille pour le babino. Et ça, Ngolo Nzambasali. Et Sika Touti. Et c'est Sika Moro. Bolinga Boyoka. Na ba réseaux sociaux, Mouto. Ba Bomiye, Mouto Koufi la nana. Dieu est vivant et Dieu est grand. Dans 8 ans, ça fait presque 5 mois. Dans ça, la vidéo, il y a que la semaine dernière, je fais 1 ou 2 vidéos, si j'ai mon boy, dans le bas. Mais si j'ai un bano, mémorisant bien. Mais pourquoi Moyembi recommence à faire des vidéos? Ok, déjà, ma camoza qui déjà dans Katanda Kunanga, je préparais déjà une bombe. Pourquoi? Pour attaquer les petits satans. C'est un petit satan, prophète Wana. Prophète a kosi moi si nanga même de banda kouke afanda kana ma campagne à foutre la kandaka 1500 €. Ok, c'est un prophète qui est un pinique à escroc avant d'aka pas pasteur qui en 15 à héberger. Bino nyo soboza na Facebook nanga. Soki boyebi pasteur mo babenga ka Gintasa. Gintasa azali père spirituel, il y a pasteur il y a prophète wa faux nazoloba comme on est Jean Sinzambe. Papa maman boza na Facebook nanga. Si vous avez coordonné, il y a pasteur, on a bishop, Gintasa, vous pouvez lukaye. Pour la banaye, à Longola, pouvoir, après ça, escroana, il y a prophète, il y a Jean Sinzambe. Nana Tinda ya comme c'est prophète. C'est un prophète qui escroque des femmes. C'est un prophète qui drague des femmes sur Facebook. C'est pas que ma femme baza faible. C'est pas que ma femme baza confiance en balle. C'est pas que ma femme baza être mon baba zoba. Non. Les femmes, elles sont très intelligentes. Mais attention, il y a le fétiche qui existe. Il y a la domination qui existe. Il y a les envoûtements qui existent. Prophète Alingaki te a côté na katanda kuna biso pona ko détruire biso, vous imaginez? Na ko le kaboye na leki. On a fait presque 3 à 4 mois, on ne se parlait pas. Il y a une sœur, avant la tour, sœur Nadine, je te salue. Elle connaît toute l'histoire. Elle connaît toute l'histoire. Toute. Allez bien. La diva Leki. Maman Lopango. Merci Ndeko. Maman Lopango. Aleki. Azol Leko na couloir. On appelle Aleki na couloir pendant qu'il est dans la salle de bain. On ne se parlait pas. Tout le monde le balante. Prophète Aya Kotiba ruse. Na katanda kuna na mwasinanga. Mukoni ba mona nga na sa vidéo na finga mama Lopango. Ou na finga la diva. Jamais. Réponse à ngezaki. Mukoni ni bomona frère Mike Kambai a répondre de Peniel. Atika lo salangote parce que je savais eza mamate. Eza esprit nini diabolique. Elle a été quoi? Dominée, elle a été envoûtée. Ba prophète baza na kini, il y a d'autres prophètes baza ba faux prophètes baza ebelé. Toyebi bango ba ke ba end. Tala ba photo na so bometi Jean Sinzambi. Bokende bomona. So bometi Jean Sinzambi. Bomona. Akenda ba end. Azo sa ba voyage. Imagine nazala ba omoni ba voice on a tindeli bino. Eza ba voice mo eza ba conversation. Eza ser moko escroka. Ngasi comme toi no solo la na ye. Pour atali sanga ba makamsu na so ba élément, comment na kokota na prière pour na ko détruire prophète wana. Ba voice ba omona ba comment na auto tindela bino. C'est là où j'ai pris l'autorisation à publier ces prophètes sur le Facebook. Parce que c'est aussi qui est à continuer. L'homme est comme la maman na amona aminanga, l'homme est comme pas moussou, l'homme est comme pas moussou. Sinon il va escroquer même comme tina montant, il y a 1 million de femmes sont aussi qui étaient. Sont aussi qui est. Ceux qui t'occupent na lobi ke ayeko kwa na malchance au sakanate, akwe na ndaka nani, akwe na ndaka moyembi simple ya nkolo. Est-ce que si bomonanga na finga pasteur et ça comportement là na finga ba passer tena ok yemba la l'église ba passer ba benga par-ci par-là, je les respecte. Est-ce que si bon on a touché prophète, je les respecte. Na pesi mama Rosa qui angata sur la vidéo, partagez cette vidéo. Mama Rosa qui angata évangéliste Richard qui angata mote na bino yango ba vidéo e bimé belé nga finga ba passer. OK prophète wana Jean Sinzambe wa misala mabe, prophète wana o envoûté moi sinanga pour moi sinanga sala ba voice. Asa ba voice na kombo nanga. Est-ce que boyoka mkoninga zong ces réponses? Mais o eza réponse té.
oyo en fait ezali avertissement nazo ko avertir ba ndeko nyonso tu ya Facebook baza ba mina ngai ba keba na un prophète qui s'appelle Jansi Nzambi. C'est un faux prophète. Au moment où mutu abimisa comme mutu père spirituel na ye. Comme on est gintasa. Père spirituel na ye gintasa. A sente basi misatu na kin. Azana ba on a kata ndako. Basi misatu ba na kata église na ye. Parce que tu as la père spirituel, il a un comportement comme ça. Bon moi na zandeni. C'est ça. C'est ça. Na lo bala binote, na ba monta ba mbongo, na ba nini. Mais vous comprendre déjà difficulté na souffrance oh. Envoûter moi si nanga d'une façon beaucoup ndimate. Est-ce que vous imaginez un prophète qui demande une photo nue? Non, pitié. Respectons les femmes. Respectons les femmes. Respectons les femmes. Nzambe ta sali mukili. Ayo sala nzambe ta sali mukila sena mubali. Même ba mai banzete tout ça. C'est important. Et là, ça mutu ya biso na bato. Pour to loba, to respirer, to réfléchir. Nzamba sali mubali. Fallait pas ça la mubali. Ba ça comme ba PD. Bo excuser un terme parce que bo ba do bota bana. Mais nzamba za zobate. Nzamba za mayele. Habiter. Ndeka za mubali na sala être semblable moi si. To respecter basi. Bande mibali bo na Facebook là, fallait bo se connecter. To respecter basi. Basi baza bato sakana bango te. So lingi moi cité ko commenter tina moment ya ko escroquer kaye. So lingi moi cité ko ya ko fana na moi cité parce que pour okutaki ana mbongo, okutaki parce que ça ba magasin, okutaki parce que ça la likelemba, okutaki parce que aza ba ne belali atusha mbongo kaf, okutaki parce que aza ba héritage na papa na banga tikala en Afrique, okutaki non ko linga moi cité par profit. So moni moi si ezo ko simbate. Bon mais mabanzela mususu, bon luka batu bo vanda, il faut ko solo la faut ko yokana. Comment la mwasi oyo ezo simbate batu bako fongola bino couple bino kende liboso mais soko monique décision suko yoki mungonga nzambe e simbate c'est que eloko eleki tika ezate bokoki otika mais ko linga te ke na vie ya mwasi obandi ko escroquer olinge na ntozo ko escroquer et puis comment un prophète akoki ko ya ko linga mwasi ya mutu oyo déjà azana kata ndaka libala avec 6 enfants et puis le prophète commence à dire que mubali na yo. Vous savez l'isolo na bete la bino et l'isolo moko ya frère moko boye bomo na ki na Facebook comme on a moyembi simple ankolo apesinga mawa moyembi simple ankolo apesinga l'isolo na ye pendant 4 à 5 mois prophète moko ayeko tungisa bango na kata ndako prophète atinda mwasi na ya salela ba vidéo mwasi na salela frère na bino wana moyembi simple ankolo ba vidéo et bima imagine prophète alobi na frère wana moyembi na nkolo alobi na mwasi ya moyembi na nkolo ke ma sœur so continue na mobali wana kolia yo tolinga nzambe ko prophète oza escroc oza impudique comment mutu avandi na mwasi pendant 6 ans aliaki ete na 1 an ale ete na 2 ans ale ete na 3 ans ale ete na 4 ans ale ete na 5 ans aya kolia ka na 6 ans quel retard donc c'est même na ye moko pe ndokango aza pe ndoki moko boye donc ya zoba yaka na vie ya mwasi. Toi, tu es un prophète qui vient dans la vie d'une personne ou dans la famille. Un prophète, il porte la bonne nouvelle. Un prophète ne vient pas pour diviser la famille. Tu connais très bien. Nabaki na sali émission na ngai ezali to bongisa na mawanzambe. Non, ba prophète ba sala nzambe. Pourquoi te komika à côté ya nzamba lobi nanga ma sœur Titina, nzamba lobi nanga ma faya, nzamba lobi nanga ma sœur Judith qui ambeli, nzamba lobi nanga ndeko Félix, nzamba lobi nanga boye te, nzamba lobi no nini. Des fois ba prophétie monsieur za lukuta, ba ndeko nanga basi, boza la très faible était na ba prophétie. Donc na ba église tellement ba ndeko basi ne ba tondane belé parce que pour la nini, M soit sali 1 à 2 ans 3 ans, camarade na utobala yena na utobala, yena na balité. Tobala na concurrence té, tobota na concurrence té. Dieu est le maître du temps. C'est dans Daniel 2, 21. Azam Mukonzi attend. Quand vous voyez le temps, c'est lui-même Dieu. Non, trop c'est trop. Un prophète, il ne divise pas la famille. Un prophète, il vient pour rassembler la famille, pour réconcilier la famille. Un prophète, à quoi il y a ça, n'importe quoi. Vous m'excusez, je suis dans un parc, donc Batouazo les cas, donc voilà, je suis obligé à... Voilà, bonjour. Donc c'est comme ça. Un prophète, il porte la bonne nouvelle dans ta famille.
Non, trop c'est trop. Bande konanga basi surtout. Bino si bomona mwana mubali, ndenga zawana mwana mubali ndenga zawana. Si bomona mwana mubali, est-ce que ndenga za mwana mubali a téléminé eka. Vous m'excusez na interrompre maman que voiture à la police et les cas donc il maquelé na bango et tout ça. Donc voilà. Vous voyez? Donc et ça normalité. Et ça normalité, un prophète de Dieu, c'est pas normal. Merci Ndegonangaï. Daniel 2:21. Vous allez voir. Dieu a lobby dans Daniel 2:21. Il est le maître des temps et des circonstances. Totika comparaison. Parce que mon camarade à Bali, parce que mon camarade à Bali Mosel Nzambe, camarade à Bali Mosel Nzambe. Est-ce que Nzambe doit permettre en gros Totika tan à temps. Ko sala makambute que parce que au précipité Nzambe. Non. Prophète a précipité Nzambe na katanda kuna ngai. Prophète a kabandi. Nazana papa moko boye Ezekiel sobo beti kaka. Prophète Ezekiel c'est mbuku. Aza père spirituel nanga a aider nga na makambo belé. Prophète wana akabula même église na ye. Akabula même église na ye. Akomotinda bandimi. Ndeboza wana boya ko pesa ka dimi pa nanga ya vanda na Kinshasa. Bozo trouver normal. Ba futi mbonga sale un jour ba futa mbonga c'est 300 €. Azo sidikela serre mo na ba 2 h du matin. Comment vous avez ça mbonga sale pas papa Ezekiel Simbu Paul. Quel genre et quel genre de comportement prophète ngala lobaki eza mabete. Nazo zong sa revanche. Peut-être Nzambe alingi na tia moi droiture moko na basala Nzambe otu ba otengama parce que ndeko na ba mosala Nzambe akwei na famille na ngai. Laissez-moi le temps. Ngai na sa musala mais za revanche. Eza temps ekoki. Misala na ya mabe ebimi. Kombo na Facebook, prophète Jansi Nzambi. So monier aux an église na bima. Soki asengo ami supprimer. Aza mosala Nzambe soki yokanisi kaka sali makambo kana ndaku nanga, asali makambo kana ndaku nanga te. Naza ba ser talebele, nana ser na tour. Alobi na ser balinga na balingani 2 semaines après, abi na ser wana ke visa na ebimi. Ser wana kama lobi oyo sala makaba démarche poto depuis quand? Aïe si c'est wana na besoin ba edenga na besoin ya 1000 €. Parce que na somba billet. Ba tindela Jansi prophète soi-disant Nzambi 1000 €. A somba billet te, a zo volité, a zo avion te, a pe pototé. Vous imaginez ça? Quelques jours ba no benga boy, ba téléphone a changé numéro. Toujours les mêmes prophètes, toujours les mêmes faux prophètes. Yé comme ta menacé ndakuna. Mais la qui ça qui est? Naza moyembi simple ya nkolo. Na tambola la obanga Nzambe. Nga alinga basi ya batute. Ba mama Titina, ba mama Faya, ba sœur Nadine, boza connecté, ça fait longtemps. Ba sœur Judith, ça fait longtemps. Na bino ami na Facebook. Oyo, nga na dragaye 100. Mama Lopango oya nga ayeba. Atia commentaire na se. Eloko elaksa. Na obanga Nzambe. Tokoza na basi mibalete. Biso to ba congolais. Ebite so bande ko étranger ba na Facebook nanga. Balanda so bango baza polygame. Nous polygamie. En tout cas non. En tout cas non. Tout ça la chemin moko. Chemin moko ati Nzamba ça nini? Amemi bino l'éternité. Ba tout ça bakabwani. La séparation. Oui. La séparation elle est autorisée. Mais la division muteza mabe, mais la séparation est autorisée. Peut-être Nzamba a séparer pe batou pour na bonheur moko. Mais division muteza mabe parce que division comment? Ko fingala, bien sûr makambe belé. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Topé Satan attend. Ayaki ko escroquer, ayaki ko envoûter, ayaki ko dominer ndakunanga. Mais suka nango. Dieu est le maître du temps. To suki ap. Tala bandeko ba pesi ba témoignage, ba pesi nga ba voice on a tindela ibino. Ba voice on a tindela ibino. Na tindela ibino ba voice mo ba comprendre te. Mutu moko azoloba, eza mungongo nanga, na solo la ser moko. Prophète oyo escroqué biso, les mêmes prophètes en ka yewana to bane ko solo na ye. Je suis pour rien. Ndeko na bino mwasi. Maman la diva, elle est pour rien. Ba prophète inde bazo kende ko simba ba kisi na bango. Etikali su musala Nzambe te ba komi ko sala ministère na bango e komi nde siko ndengwana. Ba ina domination, ba ina ba parole moko. Ya ko séduire. Imagine mutu en Afrique azo ke loba la mwasi na nga dominer a lobi. Okotika ka ko bima lisusu na tata bana na ona ndaku te. Respect à maman, respect à ndeko na bino mwasi. Azani na ndako. Tous ensemble, tous allons ensemble, tous tika la ensemble.
mbonge ata ye ekwesa bato te mbonge tango yaki Jésus na baye koloba ko pe odinda na bango te bayoka sika mutu oyo apesaka idée Jésus tato nito zinda idée wana utaki wapi euteka panzambe mais Jésus ando reposer na ye mais peut-être pe akota la pe ngaso na test que bato pe bakosala mo quelque chose mais bato pe basala quelque chose ndeni basala quelque chose kala kinzambe te de tangu mutu tangu kama moyo ko limoko azaki idée ya ulamusa Jésus ta mbonge nito dinda idée wana utaki wapi euteka panzambe donc mbonge ata eye bato wana so batangama baza nzambe prophète on alobaki na ye to kende na ye tina suka meza revanche te ça veut dire na tel sabala nzambe ke Matthieu 24 dans les derniers jours ils viendront séduire bala nzambe mo séduction za bien te pourquoi baloba te ba yo teya ba séduire ila mo mo za bien te mbote na bino nyonso boza connecté toke na suka faux prophète oyo il s'appelle prophète Jansi Nzambi ba photo na ye na kotika te ko publier yango na yebisaki ye to pesa ye 2 ans a continuer ka na ko escroquer ba femme le quoi amoni ba femme baza ba désespéré le quoi amoni ba femme baza ba femme moko abattu mais femmes sont désespérées ou abattues yo étant qu'il y a un vrai prophète pourquoi tu portes pas la bonne nouvelle pour sunga serwana toi tu viens directement un prophète bengala mobile na ndako mais yo bengala mobile na ndako ndeni ndako za mobile ndaka futa toutes les charges match ya bien te asa cop bien te cop ya masala ngo so mobile avanda pas moi si mais moi te simbité avant ma kamanzambe te uta pe na mukili ma faya bonsoir que le Seigneur vous bénisse bonsoir merci Ming la ligne bino Ming bandeko ya Facebook la ligne bino très maman langai oui fondé du pouvoir que le Seigneur te bénisse monsieur Félix Zenon que le Seigneur vous bénisse nazongeli oh nyonso aza na église ya prophète wana Jansi Nzambi abima na église wana tala prophète mobimba azotinda batu a dominer batu na Facebook ala bino botia ba photo na nga na ba profil na bino na Facebook bon Nzambe aza na besoin nango bon Jésus aza na besoin nango est-ce que Jésus aza na Facebook même si tu as évolué tout ça ta mon côté ce que Jésus n'a na bango Facebook ezalaki Nzambe Jésus linga bana ko tinda ka batu te na makasi batia ba photo na ba batia ba photo na ye na ba profil et nga sala mate batu ba ntango parce que on l'aime to linga Jésus mais ya ko tinda te ya ko tinda te merci apôtre Alain Dombas makambo ye bien ngote apôtre Alain Dombas oye ba ngote que Jean ça escroc apôtre Alain Dombas na bengi yo mingi na baki na za Nzambe makambo na osuksango ba voice wana oye bimi ezangate ezangande nazo solola na ser oye prophète wana a escroquer yepe tala prophète mo bazolo ba tindela nga photo ya nidité na ba maman bolimbisanga je vais pas pleurer ça me fait trop mal hein? Ça me fait trop mal à un homme de Dieu qui demande une photo de la nudité d'une maman ça fait trop mal. Ça fait trop mal, je vais m'arrêter là, ça fait trop mal. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut Tobanda, Koloba vérité. Je suis très sensible. Hein? Dans le dossier Zaboye, j'aime pas trop maltraiter les femmes. Vous savez, grâce aux femmes que nous sommes nés. C'est pas question de ça. Mais nous allons arrêter bientôt. On a tellement beaucoup chanté. Mais je ne suis pas émotionné. Mais ils ont trop passé. Parce que moi si le cœur que je te salue. Moi si il faut les respecter. Respectons les femmes. Mais na Facebook, il y a beaucoup de femmes. Je donne la valeur. Je donne la considération aux femmes. Comment vous imaginez au bota mandeni? Tout ça quand même reconnaissant. Maman ba olingo bota auto kufi au kufi no be. Il y en a combien? Ba maman combien ba boti bana? Ba maman bandoki pe bazali bazé belé.
Même la toilette, on voit ça. Parce que la ligne est moins naté. Parce que ça maman père ndoki. Mais au bazar Facebook nanga, vous êtes des mamans exemplaires. Je vous aime beaucoup. Maman Edith Hortense, que le Seigneur te bénisse. Toloba, photo solo là. Ministère est comme quand la bandenge mo boy. Oh, mais ça ministère en Zambé, yo côté ya comme un prophète ou mais attends, on ça la commerce na yo à escroquer des femmes. Moi si mon gars benginga le en Angleterre, nazongela ngako suma j'ai tout. Akosa prophète wana Kishasa, Jansi Nzambe. Akosa mama wana en Angleterre avant dans la France. Bon la Facebook ne so bo betra Jansi Nzambe. Bon mon asa ba Facebook en Angleterre, ba Facebook en Canada, ba Facebook en France, ba Facebook. Mais yo prophète osa ba Facebook combien? Ngamo yembi na nkolo. Ça va faire 9 ans. Nazaka na combien de Facebook? Nazaki na Facebook moko na uto bakisango na okipa on kutu même pas. Mais na la ka moko moyembi simple encore. So bon moni belbo différencier bon mona là où il y a plus de amis, là où c'est le Facebook qui utilise mingi. Non, je suis vraiment dessus. Je suis vraiment dessus na basala nzambe mais il y a parole moko dernier avertissement que je vais donner à ma maman o la linga mingi. Ba maman ba prophétie nyo c'est aroyo kate. Mosal nzambe nyoso tout ala na Facebook. Ezaka obligé to yoka prophétie na ye ou au solar na ye ou au senga comme ami. Ba maman bo sala attention. Ba domination ezali qui c'est ezali. Jésus ala Jésus. Mais soki Satan zo ko tenter. C'est que Satan a tenté pe yonanga. Satan a tenté Jésus à lui. Si tu es vraiment le fils de Dieu, Zoma pa oyo. Zoma banga oyo, pardon. Mais comme ça on m'a pas dit. To dame to le awa. To tonda po to panzani le tira rabiso makelele. Yo za mona nzambe. Comme ça ma banga mapa. To lia. Au lieu banzamba la pembe tout ça. Jésus le balani. Bon moya mutu zanani. Elle n'a lipate. Mais il y a tenté. So a tenté de Jésus. A tenté pe yonanga. C'est ça que ma femme elle a été quoi? Envoûtée. Bandeko bazali. Ba voice est tambouli. Nazolo balabino. Prophète ana lobabi na ko lakisa moyembi simple ankolo. D'ailleurs kasaki ye ba kisi azona end menga zo akiste. Nga kisi na ngai. Nana nganga moboy. Ba ko koka na nganga na ede. Tanganga na nga place nganga na nga vanda na likolo. Il s'appelle le roi des rois Yesu Masia. Yende mokonzi. Na obanga muta mukilite. Pona ebina na Nzambe. À chaque monde mignon tout, a na sensibilité na ye, ça c'est vrai. A na sensibilité na ye, ça c'est vrai. Mundi mususu yo te ya yeboye. So kaza très sensible. Au moins makamususu ya ziongo na ndenge na yebu et ça like kondime pesi bien te al. Et pesi ba so ndeni. Pardon moi ma ni la police. Ozomona et pesi ba so ndeni. Au moins mundi ma ko esi kondima. Ça c'est vrai. Nous sommes au temps de la fin. Ba maman bo sala très attention. Yango na bande koloba. Papa oyo azana yo na ndaku. Abalio na nuté. Boza en couple. C'est la temps Nzambe abala yo. So bo balana. Batela libana na yo. Batela libana na yo. Moi je vous remercie beaucoup. Nzambe apambola bino. Mais bon, ça là, très attention, il y a un prophète qui s'appelle Jansi Nzambe. C'est un dangereux prophète, c'est un prophète impédique. Il vient séparer les familles, il escroquer la famille ébélée, surtout Bambongo. Surtout Bambongo. Asala kate na kin, azokosa sala na kin, asala kate, azokosa na ndako na kin, afuta 1500 €. Vous imaginez bande ko na Facebook muto avant na kin. À ça la carte du matin soir à que fouta ndako na 1500 €. Azo mbongo wapi? Azo la pas passer ba berger na finga été. Ba passer qui en Kenza. Ba passer Gintasa. Bango mo lokola baza. Veuillez m'excuser na zui appel moko. Ya maman Lopango, je suis obligé à ko kata vidéo. Donc na rappeler ndako. Peut-être il y a un problème, peut-être on a besoin qu'on soit là. En tout cas, je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité, la vérité. Donc, attendez deuxième vidéo.
na site mususu ya Moyembi Simple ya les news ya Nzambe Production TV. Que le Seigneur vous bénisse. Mais vous faites très attention à un prophète qui s'appelle Jansi Nzambe. Tapez sur Facebook, vous allez voir Bomona Kombonae et Gobima. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Yebikara Alanga Nzembo Toko Kabola Boyete Naben Oyemba te. Mais bon. Alingna Yemba mais Toyemba à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Soyez une femme sage. Hein? Soyez une femme sage. To comme natanga suka. Ba prophète. Makamanzambi ba komisa ngo keba keba. Ba mama, bo batela mabala na bino. Ba mama, bo batela mabota na bino. Ba mama, bo batela ba papa, bo batela pe bana. Prophète Jansi Nzambe abwakeli mwana nga maladie. Abwakeli nga mwana nga maladie. Abwakeli mwana nga maladie. Tala ba bouton na nzoto. Mais tant que vous avez la moitié, tant que vous avez la maman, nana moitié n'angate, moi n'allez bongote. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des prophètes, mais il y a aussi des prophètes, il y a soi-disant, mais il y a aussi des prophètes, merci bandegonios tout bodagi connecté na direct oyo, na sala, tant boité na direct. Que le Seigneur vous bénisse. Ozala riche, to pauvre papa nanga, to kozonga bansoma belé. Engaye na sala nini ba faux prophète ba komi ebele à suivre nazo kende kala mingi te na site oyo ya les news production suite nango ezolanda kuna. Passez très bonne soirée, à très bientôt.